Bonjour, bonjour la famille, bonjour à tout le monde, coucou la famille, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien la famille. Shalom, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika, bisubino, boboto, bondeko, na kati ya mabota na bilo bandeko, bozana se sous les baoba, kota la boete, moi kopwa ti, kopwa mai, na tongo, moi vin blanc, moi vin rouge. Et ça la tokos nandenga mukete bande konanga vraiment ningana les réseaux qui ne mbangu vraiment ebele ya kolobezali mais na ko récapituler ngo na kosala ngo kaka en résumé et puis on va passer vite bande konanga. Alors boboto bondeko na mabota na bino vraiment bon service là-bas au bazo kene musala. Bonne chance d'abord oyo baza koluka musala tata musala mama ningana bande konanga musala ça ka bien ozoma mo pepe mususu ya libanda osolana ba collègue vie c'est comme ça hein yo mto vanda kana ndaku ondokuma ka munene ya kitoko te ningana tala ka toza ba africaine age moko boy oboya olinga te au moins la kaka ba poids ekomi ko ya voilà mais tango ningana musala et doser un moment mouké. Voilà, bon, ça peut moi comprendre. Maïpe, ça va, ça fait dit bien, l'eau c'est la vie, hein. Bande konangai, nazaki na likamuswa koloba me, actualité zanga ate na kacha communauté. Bande kola la kolamuka, boyebi ke papa na biso Marcelo, akufela ki mwasi na e blanche. Marcelo asala ba vidéo ebele, alobela makambo ebele oye ye kofungola biso miso oto bande ko beta ngota msu kara ezo sala ki alobela pe makambo mabeka te alobela pe makambo malamu pe ya bien oye zape ke ede yo pe na vie olandeli yango pe esungi yo ba pasteur nyonso bazala ba pasteur charlatan bazala banganga bazala batu ya normal mutu nyonso azana sagesse na ye ata ba pasteur franc-maçon wana mais balongola ka batu physique étoile eza invisible na kati ya vie na yo bako longola yango okomi bitelengano makambo ezo simba nango pete ozala ka ndengwana mais bazo pesa ba conseil o ya bien ozo yoka no pe yango ozo salela pe ba conseil wana mais ezo simba nango pete pona nini balongola pe quelque chose oyo yozo monate mais na physique boko yoka mate ya kitoko bate ya ka très bien koleka ba pasteur o basimba bakisite bayebi penza bible bayebi ko te ya na ndenga mukete alors kolela kolamuka mwasi na kufi bandeko ba analyse plutôt ba to sala ba analyse vraiment ba analyse ezo ko toka kande na yebisa bino nyoso to yoka to ya ko analyser a ba analyse ezo ko toka to ya ko zwa analyse mususu ba bimiseli biso ba audio ya kala ya pasteur Joël Tatou ndenge Marcelo abandei ko côté soki hein on dit comme ça abandeki ko poignarder na mukongo ezape abino mo pe bomonaki atiaki ba lion na ye ba tie mutu mbeli na mukongo ko tie normalement mutu mbeli na mukongo eza lokola ozotonga ye elakisa signification otonga ka mutu wana olobaka mabe na ye na sima mukongo na ye soki na présence na ye azali ozoko kajole ye mais soka azate obia ye kuna mwasi wana bota bana batata 7 ba mama 7 aye kuna azatala ye kuna tala bana na ye tala bilongi na bango akanisaka nini yango sia mais na présence na yo maman moi c'est kitoko kozaka gentil tu es comme ça voilà donc Marcelo azape na ba comportement ya ndenge wana ye moko pe explication ba lion wana et elaxi ba explication belé ezaka même caractère na ye comportement na ye akola na ye bongo voilà il a mususu batu bakola na bango ka bongo akola na bongo to bimisa ba audio ya Joël Tatou ndenge ni asala ki to tikali ko mona te Joël Tatou mona mobile aleki liboso bake ba audio na eza ya kala boko ko bimisa ngote boko sala mo analyse te siko to komi na tango sika awa biso to tinaka Joël Tatou asala ngo siko yo na ye ko yebisa yo Marie-Lise Masatana ndenge en tout cas Jeff ifo nzamba pambola ozaka ya nzambe atoza pe na berere na yo pe to yape
toyaka pele msupe ndenge lobaka mwana mwasi boaza ya nzambe mwana mwasi boaza ya nzambe mais kotala comportement mwana bana basi wana oyo bengaka ba nzambe wana msupe pesa toyeba te to bile msu dans l'avenir on ne sait jamais on se comprend mais je fifonga lobaka ya solo que apesa kombo lisma satana olakisi ki bo satana na yo mama na salaki analyse na bitela mwasi kitoko oyo ozaka mwasi kitoko mais na ozana bondoki lisma satana lisma nzambi ma satana yo ozana kindoki il faut se repentir yaya leki mwana tamusu toi tu peux être ma nièce okozala na âge moko na bana ya ba grande sœur nanga po nga mudanga mwana suka na mama leki na yo zwa kiti vanda wana yoka conseil yo ndenge oza wana tango bino bobeba na pasteur Marcelo biso tozalaka est-ce que yo bozalaki na makamu na bino parce que ngata on a sali analyse na lobai ke oh comment yonde mutu fo ya ko gazer mwana mobali ndenge wana déjà d'abord ndenge ya ko gazer pasteur Marcelo tu avais mal fait et l'accès que oza maman pasteur il y a très impoli oza maman pasteur okende même na ba discothèque ba vidéo ezali toko kende ko kundola ngo lisusu na mona kiango kutu lobby eyenga boye na misu ba tcheki ngo pa tatapo ba mbote belé tatapo les États-Unis ide mo yesengi na enregistrer ngo mais na kidiba na yeko luka ngo su na poko tango yeko loba biloba loba na monya ngo lisute yo okende na kati ba discothèque ozo ka ba nzembo ba ya mokili yo za ba camarade ya Fali et pardon ya nani ya Kofi Olomide osala featuring na bozo ko yemba Kofi mutu yo so yemba kana ye alala kai c'est mutu yo so bina kana ye alala kai donc yo obimana Kofi yo ya kofunga mundu ozo finga batu o finga biso ba koni mama ozo ba fiotolo eza video ya kala bobimisi yango na kala ezalaka bino na ba congolais bokamwisaka nga kala c'est l'histoire kala eza précieuse kala obino bobengaka biloko kala wana yengo nde biloko ekomaka valeur nga nazana nini na caméra o ba filmaka ya kala ça fait même 15 ans passé na sombango na to utiliser ngo na ba cassette boka mike tant na sombaka ngo ezalaka ko pesa même ba 200 à 250 euros na tango wana na to saleli na bomba ngo kaka toujours na carton si kato et tout les wana mwana ngai ya 15 ans kutu wapi 18 ans parce que tant na soba kango mwana nga moko ya parmi bana nanga azalaki konguluma lelo komi na 18 ans bon mwana biloko akala lelo mwana sikoyo akoli azana passion ya ko filmer ya banini jo moka bona obongisaka babilobo amonya abi oh mama to saka kamera ngabi kasi biloko akala e koma kaba abi tete kudu nazaki na idée na sombango mama oh toke notala ngo ya occasion ya sika basala ngo sute na na kati ya UK ba teka ngo 500 livres après ba 600 euros eloko ya kala batu nyoso bazozongela ngo pona ezo filmer na système moko boye ezo laksani comme si aux hommes de époque akala donc ezo donc ye kotu akena ngona maison wana mobile wana zo bondela tekela biso ngo ko tekela biso to peso 450 biloko akala o bino bo finga yo moko soki ma satana Lise bovani na Marcelo boyebi makamu na bino mobali na yo so pa bimaka na ye oyebi olobi na lobi kaka 20% oyo soki tela ozo finga mutu to ezaika neti ko finga oyo ko pese réponse ozo bake mabe na ye olobi ka 20% siko 80% bomba ke employé po yebi ke ko salir mobali na yo oyebi ke mobali no pas na kati ya même système ke ye azana kati ya même ba beta ba deux fois na ba pasteur yango siko bombi yango obombi ke on est na ko salela yo live balanda ngami balemi satu na salela live ozo ya ko finga biso ba fiotolo eloko na loba kala mutu akufeli mwasi na yo yango na lobako avant ko tourner munoko oyo
to balolaka ngo to raisonnaka. Balobi tourner la langue 77 fois pour bimisa maloba. Yo pendo suis caméraman lokolanga. O bandi ko démarrer camarade ya mobali na yo. Azape pasteur. Bon yo pono fingo mobali na katanda. Oza moi c'est moko très impoli. J'espère même tes enfants sont des impolis à la maison. Oza moi na mabe. Oh Dieu zo ba bimisa kala zalaka. Histoire c'est l'histoire bande konanga. Yango yo mtotel mara na balabala ozo finga mbali na yo. Bilombo bozo filmer ozo finga mbali no zolo ba mabe mbali na yo obio mati na TikTok moko zolo ba bilobe la famille na yo. Ya bosala ka be erreur bilombo ka efasa makate ngana sina yo longola ngo na site na obiso tozongo na site na ote. Lise ngana mutu liboso numéro 1 ngam na analyse ke audio wana. Botala na ba site nyonso to. Botala mutu liboso analyser audio wana ezangai. Ezanga. Bokende na ba site nyonso bo bimisa date bo bimisa heure. Boko moi ke ngam na analyse ke mutu liboso. Parce que na mona ki ngo très capital. Tu avais parlé oyo loba qui c'était la vérité. Ngana talaka na écoute. Na yeba ke oyo awa bakisi ba banzingzong. Mais oyo ezaki pur. Tu as dit du mal ya pasteur. Ndenge pe pasteur wana zalelaka. Siko lelo pona kufeli mwasi si bakunda kiye. Tosi to lela ki blanche. Siko tozo analyser Marcelo azanani et le konine ezo sala ke blanche akufa. Blanche akutana ki nani. Blanche azalaki nani. Tozo sala mabete. Oyo yo pe un jour ba osala ngona vie na yo, nga pe un jour ba osala ngana vie na nga. Oyebana te quand il y a la mort, même na famille na bino ba kovanda akufa ki de nini. Maladie ebimieka brisque et memieka boye batuku bakendara même ba mindele ba kobenga ba voyant que asa akufika boye alobi lo côté bokene na séjour de mort. Bah continue à séjour de mort, bah bimise esprit na ye. Parce que l'esprit parle même dans séjour de mort. Boye bien même dans la Bible, mais bah peki c'est on de la Bible. Même au sur lingo bimisa Samuel bah bimise bon dans séjour de mort à Silika. Bah lobisaka ba kufa bazali. Oh ba balandaka pe Bible te ba il s'en fout ngana yebi bango belé na Danemark bazé belé na yebi pe amso baza awa soko olingol osolola na ndeko no akufa okobenga ye akobimisa esprit na ye ndeko no azo solola place azali makamnyo surtout eza ba o basala kango bazali surtout ba danois eza culture na bango soki muta kufi brusquement alobaki eloko te na accident ou bien nini toujours ba benga batwana ba yaka koluka ba yaka ko benga combattre esprit ya mutuana. Alors yo ko sakana batute boyo kanano moi muke ndenge aye koloba na biso awa boy to yo kanano ndenge ni na lobela ki pasteur parce que eza tongo et puis muke kaka to ko bombi yango na oyena ngonga na salela kingo live tenga mo na lobela ki émission pendant 1 heure de temps moi-même na sala ki na décortiquango lelo l'air na roya na salela ngo live yo ya ko lobala biso ba fionto to tinda yo est-ce que tant makamna bio banda ko sala na Marcel na pasteur Marcelo ezala ki en coulisses bozo kala bobet sa ba zénith bozo lia bambon bo pesi 10 000 na coulisses to tinda ko ya ko lobango na réseaux sociaux. Moi si ma bé. Moi c'est impoli. Ozoya ko kitisa camarade ya mubali na oso ki papa mubali na oso baza ajimo so baba camarade so baza ndenge nini. Ata Marcelo ngwazaki ndenge nini. C'était pas à toi. Moi munga moko na lobaki na bi oyo komi na niveau que moi si oyo a sauté mubali na ye il fallait de mubali na loba yenda ye ko loba yonde mamengalisa yonde mamo sala ka ba émission na ko sala ngote. Camarade ya mobile nanga reste précieux asala ngandeni asala ngandeni na ko démarrer na YouTube ta loba ke yenda banda ngai ngana ya ko répondre ye ou bien tata mo si mo bwa lukuta ya ko tumbola ngai ngana ya na gaza ye na répondre ye na lakisi ke oza tata mo sa lukuta oza la mutete la oza tata mo si te na lignée ya ba jamba oza te c'est comme ça oui c'est quoi ça.
totindaki yo te mama. Totindi yo te. Bozana tchela binoka mwa muke bomona. Après boya koyoka réponse. Après to suki wana. To yanango. Mwana mwasi moko mabe. Mama pasteur akoza la bongo te. Maman pasteur fazala na motema munene. Ata ndenge ni ba osalo mabe. Yo motema munene zate. Obandi ko yakoloba ba video wana eza ya kala. Video ya kala ezala rate, video ya sike ezala rate. Na kozwa sorry video ya kala. Ata bambote bele Ired Basiandoki abetra ba masolo ata ya ne passé à kala kala so na bina zwango na analyser. Na analyser eza li solo. Na kozwa pe video na nga kala. Tant to lobela ka maman langi aw. Est-ce que to lobela maman langi azana bo mo isiko. Maman langa kufati. Mais to zo loba makambu ya maman langi. Marie Misamu azana bo mo. Akufi ya soki 6 ans soki combien. Mais soy ni kambe mba matisi Marie Misamu aw ba matisi yo kuto zana bo mo. Ozo banga nano bangi te. Toko analyser yango donc to bando analyser ndambu boko tinda mutu te. Ah, bolongo analyser ngo lisusu te. Botika, boitoko tika te. Mutu moko ta asala nga mutu carnet ya makamba osala aw. Mutu azate. Mutu moko ta koya kopekisa batu botika poane. Tango ya zwa ki penda ida vanda agaze papa mukolo bongo. Biso to tinda ki ya. Stanengo vanda ki. Olati mabukana, moi sa pasteur. Yango. De la sincérité. Et non pas à l'amour de la diffamation, à l'amour du mensonge, à l'amour où tu mens sur tes frères. Yokana. C'est que ce que tu es en train de dire contre ces personnes-là est faux et archi faux. Et ça, c'est pas bien. Vous imaginez, le pasteur Marcelo, on l'a croisé à Kinshasa. Moi, j'étais dans la chambre, mon mari l'a croisé en bas. Il est entré comme ça, il a vu mon mari, il est passé avec sa femme et ses enfants. Même pas, il a dit bonjour à mon mari. On n'est pas ennemis. Hein. Quelques heures après, mon mari... Yo tango fungula munoko na yo wana. Alekani na bana na ye na mwasi na ye. Oyoka mama Blanche ya ko répondre yo. Yo yoka mama personnage, mama Blanche. Mwasi abatu. Aya ko répondre yo. Soki ezalaki contraire. Ezalaki contraire mama Blanche mutayaki ko loba. Mais le yo ninga ko ya ko pelisa moto. Maman pasteur Mounina, modèle Nina, l'ascenseur pour monter dans la chambre. Il arrive encore, il le trouve devant l'ascenseur. Il fait comme si maman pasteur, il a attendu que l'ascenseur arrive, mon mari l'a regardé. L'ascenseur c'est... On avait voulu même mettre ça à 5 €, c'est toi qui as dit non, tu veux pas, même 5 € non. Parce que toi, tu n'aimes pas quand les autres sont bénis. Je récapitule. Le Zénith de Paris, là. Je récapitule. Ozo loba avec audacité. Ozo la qui sa même mobile yango mi sapi ya. Ozo la qui sa mi mobile. Si tu es rentré dedans, c'est juste parce que Blaise t'aime beaucoup. Voilà. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais t'allais participer au Zénith. Ozo ka jamais. Si ça tenait qu'à moi, jamais. C'est quoi yako loba na biso to lobate. Yo moko yeko lakisa biso ke Marcelo aza mutu mabe oloba ya. Oyo kutu eza chaîne oyo eza ka na 5 abonnés soki 10 abonnés. Chaîne nga na zula ki émission oyo 5 abonnés apamba. Batalango 13 000. Ya lobia eza ya 2 ans passé. Na yebite mais on a chaîne oyo eza une année passée. Alobi nga na chaîne nga kuna sina longo lango. Mama to longo na chaîne na yo tikali. Ben mission nga na osala boy atanga na longoli yango batu mususi ba enregistrer azane pe na chaîne ite atiango kalbi ana sepel na émission oyo abombi yango na compte na ya YouTube asala kana be émission te mais abomba ba émission oyo bien amoni ki émission er mona dozong sango ezo sekisanga émission er moko ezo édifier ngai émission oyo er moko ezo sala nga boy enregistrer yango atiango na YouTube nai ezala allez soki ebimi makambo ekwe mutu ango kata msuye moka kotinda lada na zwana makambo oyo loba totika biloba mama totika soto ye to simi ba micro totika biloba ce que tu as dit à Marcelo c'est la vérité okoya ko changer ngote au caractère na eza bongo laissez les gens ba fungola miso kokufela mutu kokufela mwasi eza pasi na motema eza pasi
biso to kufela batu oya passe ba mama kutu abotinga ko kufela mama na mokili oyo ato kufeli mobile ato kufeli qui que ce soit mais mama botu ça la ka passe makasi vous comprenez et puis na âge moké mais tozo vivre yé pas kufeli moi si à ko vivre il faut ce ko to comprendre et lo kondini vie na yezandengeni qu'est-ce qui ne va pas avec Marcelo. Et là, on dit que sunga et pona akota na repentance. Marcelo regarde t'as la vidéo oh, t'as ne balobé là au boy, t'as la Joël tato lobana au boy, t'as la maman Elise ma satana lobana au boy, t'as la boy et la kisinine au sala canine papa ko changer te ko ta repentance te. Yo lingwa ko couvrir ma bé. Lise, o lingwa ko couvrir ma bé ndeko moi si. To tinda yo te bande ko nanga to tinda ete. Pourquoi je dis ça? Au départ, le parrain de cet événement, c'était Papa Karambiri. C'est lui qui devait être vraiment là à la tête d'affiche et tout. Mais malheureusement, Papa Karambiri devait faire la dédicace de son temple, donc il ne pouvait plus. L'affiche était déjà faite, il y avait le visage de Papa Karambiri. Les gens qui suivent Kazarema, qui ont suivi ça à la lettre, ils ne vont pas démentir ce que j'ai dit. Voilà. Donc, le et donc après cela, mon mari t'a appelé pour te dire, oui, est-ce que tu peux participer, etc. et tout. Au départ, tu as dit non, tu as désisté. Ceux qui m'ont ça, il fallait passer aussi à la toile. Au lobby, non. En tout cas, j'avais fait une émission, on avait des problèmes avec boy. Pourquoi moi kako bongi ça na katimini? C'est ça les makabama bé. Oh bisoto yé baté. Ceux qui bossent ba pardon. Ceux qui ont vidéo ma bé, au conseil là pasteur abatu makam. Tant bobongi ça qui mama. Ozo banga mutu liboso na présenter ke ba condoléances bongo esane. Oza mutu liboso, oza la l'échec au présenter ba condoléances. Blanche ango présenter ke mutu liboso ala muki. Ala muki te? Toi tu crois qu'ils sont présentés ke mutu liboso, nde Marcelo a tué mutu liboso na kacha mutema na te na kacha mutema Marcelo mutu liboso eza bana na e, eza mama na e, eza ba proche na eza yote. Na mobile na yo ko présenter mes condoléances mutali bosso et salini hein parce que kaka na zwaki kaka place ngo lobaki mukie parce que bande ko tchayo ka mukie bakati bache ba commentaire sinon te soko penda batika ki audio wana mobimba on a demandé na ngena sasa yo toi tu es une méchante femme bosubino nde bozo mais ma communauté na kacha libulu ba yo na kacha Kazarema obimise biso ba faux pasteur combien de faux pasteurs? Il y a des pasteurs nini oyo ya bien abima na kasa Kazarema. O bilo bo pesa publicité. Ba pasteur nyoso bandoki. Pasteur atiko taki. Moi si na ya leka. Pasteur moko ndoki bota na ngola, bota boya, bota talabana partout. Hein? Pasteur wana tiko taka banda o leke pa na bino. Na bana lokuta ona longoli bano kindoki na sali baba makio na mo bozo sala na kati ba chaîne. Obimisa ka ba pasteur ma bé maman. Hein? Répands-toi oh. Eh bandeko. Boyo kana komi na suka l'air non, tu vas pas le faire, faut que tu pries d'abord et tout. Après toi-même tu es parti, tu as prié, tu es revenu toi-même pour dire que non, le Seigneur m'a convaincu de participer à cet événement. OK. Ensuite mon mari t'a dit écoute, comme c'est un événement pour la francophonie, pour le réveil, j'ai besoin que tous les serviteurs de Dieu qui font du bien à la francophonie, Zénith, tel pour me demander pardon, pasteur Marcelo. Et tu disais à mon mari, je sais que ta femme m'en veut beaucoup, j'ai commis pas mal de bévures, j'ai pas été bien envers vous, j'ai fait... Nazalaki bien habiloté, mobile moi sinanga, nazek na yebike, azo considérer nga pendate, azamo nanga boye na boye, na lingi na senga pardon, boye na boye ba bondeli yo pona ko senga pardon, toleki. T'es pas dit. Si je sors ça, ça sera quoi? Bon c'est la awa. Awa na sok sa muke, place yango yango. Bon c'est permettre tout et n'importe quoi, simplement au nom de la notoriété. Non, la notoriété ne te permet en aucun cas de piétiner les autres. Ça, non. Tu vois rien que ce que je viens de dire là, il y a des gens qui sont en train de s'enflammer, ils ont l'impression que... Ah. Et ce que je n'ai pas dit, si je sors ça,
Voilà. Manzambi. C'est pas mon travail. Alobi. Na oyokana lobi te. Ce qui n'a bimisi yango a. Bozo comprendre bande konanga. Bosakanaka na passé te. Il faut qu'on soigne passé na yo pour na présent na yo ezala bien futur na yo. Passé wana soko otanga ba classe ya kitoko, passé wana bandi nanga ko chiter. Soko bande ko loba makambo bien, présent na yo ko sala malamu. Passé wana soko balaka mobali ya malamu, passé wana soko yebaka ko éduquer bana na yo, bana no na présent ba osala bien, futur na bango ko sala malamu. Bo sakanaka na passé, passé. Non. Passé e sungaka. Na saka berer moko boye na passé nanga na kendaka boye na saka berer moko da bimsa maloba moko mabe en tout cas siko na loba ngo lisote bino momo na passé o effacer ngo pona nini ata kutu balobi ke upo nzambe nde mutu asa la seule personne oyo soko kei pa na ye otubeli a effacer masumu na yo mais biso bata mokilité passé na yo soki okomaki ba livre soko salaka politique ya kitoko osalaka makambo ya bien mtoko loba Jésus Christ akufa kala totango tolobaka passé na ye pourquoi ba Paul ba Jérémie na ba Bible ba qui que ce soit poni tolobaka passé na bango bolanda ye sikoyo makambo ya lobi sikoyo pour le moment oyo pesi ngai kanda na soki yango ka mukie bolanda. Les problèmes ne manquent jamais. Maintenant, si nous avons eu des problèmes autrefois, ça veut dire à cause de ces problèmes-là, vu que le pasteur Marcelo aujourd'hui a des problèmes, on ne peut pas le soutenir. Mais c'est quoi votre problème? Lise Manzambi, fiato. Ah, dis, Bozo ka pasteur, maman pasteur. Lise Manzambi, fiato. Lise Manzambi, mutu moko ta sali live. Alors que yo soutenir pasteur Marcelo te. Tu es une menteuse. Tu as une langue de serpent. Qu'est-ce que toi tu crois? Parce que tu parles français, que tu es très intelligente. Tu es trop bête. En français, non, mais tu es trop bête. Il y a des gens qui parlent français, bah ça va cochard. Il y a des gens qui parlent français, bah ça va zoba, bah qui zengi. Ok? Là, c'est esa langue de Molière. Ok? C'est quoi ça? Yo kende kolbana batu fioto to lobby na yote. Il y a personne ou a sali analyse awa lobake non koko souhaiter mes condoléances te kokipe yete te o yeko yomo ko yeko miyoka ke olobaka mabe moko ko sakana te o zui biloba loba songi ozanga secret mobali na oba so travailler na Marcelo ozo bimisa na libanda biso to senga ka yango te lelo bandi ko ya ko loba boy omoni ozui muta peki siote o souhaité ye bon futa ko tu poni bokene ki Kinshasa te fallait bokene ki Kinshasa kuna bokene kolela na bango bozala wana ndenge ba pasteur soki ba Yves soki Castano o lobi na bakoma ba Yves Castano kuto linga kate o baby saka ba relation ya master ya pasteur Barcelona ba camarade na ye o bimisa ki n'importe quoi sikoyo linga ko se laver. Toi tu crois que dans mon thème oyo ya nani ya ndeko mobali wana ya Marcelo olimbisa olimso te sikoyo oyo loba ya mabe oyo loba na o Denis Lesa loba ki na ya nani eleki mabe metala nde baso sala Denis Lesi yo loba ba pire boliana bango bomela bolala botela ba lix bozo nyokola ba bandimi bazana mbongo te bino bokina olana ba botela ba 5 étoiles bando ki bato mitema mabe ba exploiter abatu ko exploiter ka batu bien mabe na mukilo eza bino ba mama pasteur modelo na ba mibali na bino mitema mabe bosala ba église pona ba magablo na mabumu na bino bozora boluka ba limousine bolala ka ba hotel de luxe bokeni na ba discothèque bosaka ba bêtise ale bandimi ba osouffrir bolandi batu tina poto bo nyokola batu tiba tu bae awa na mboka koluka bolandi bango tiba église kapo na konyokola batu ba sataniste batu mabe yaka oloba lisusu yo katina nga kobanga yo sia to suki wala bande kona ngai boyoka allez sortir ça il y a 2 ans passés. C'est quoi votre problème? En fait ça vous fait mal parce que vous m'avez vu le soutenir, c'est ça? Non. Vu que tellement... Moutoumanga yeba écoute que yo so soutenir ye.
Est-ce que tant que soutenir pasteur, yo leki na télévision, olobi ke ngana représenter ba condoléances nangai, o leki na télévision, ozo la sa ba funérailles ya nani ya Blanche, yo zo leka na télévision ngana ebité, est-ce que ozo lobe la Blanche bolamu na ye, ba boyna boyto mon ngana moni ngote. Pas te soutenir yeto pe ki sauter, pourquoi pas? Mais biso tozo lande mabe ya pasteur Marcelo yo lobaki yo nde yaka sko sala de mission oya ko démentir ngo ki na kosela ki makambo yango nde fallait yo loba yo ko loba te ki makambo le cas 2 ans passés bozo kundela ngo donc eza makambo ya solo donc pasteur Marcelo zo tambola mabe biso to loba ezala 10 ans passés to loba. Pour la makambo nyoso ba olobela pasteur Marcelo et aka makambo a passé makambo ba olobela ndeko na biso akufi Blanche ezaka ka passé à Blanche azali soute présent Blanche ezate siko ya yonde ba loba te yokuto kufite to loba ngote po ayo zanani obandi ko finga bat na ba réseaux sociaux maman pasteur qui vient insulter les gens comme ça ma fioto boso lobela nga ba fioto bota ba maman pasteur mususu bota ba tumo boba o mérité qui pasteur te Yom to yaka libale pa mobali mususu. Pa ya cousin mobali na yo na Italie. Okomi na France pono kota Italie. Okangami na cousin. Tela ki salite ozanango. Yo zamu to ya ofinga batu. Sia. Bana basi moko bandumba moko boye. Obima diana cousin. Abeta o magoda na kisasa. Abengi sio na poto. Okomelie pa cousin na eli susu. Okende na Italie. Okangami moni ke Italie za fomboka. O babandi ko beto ma kembese et pas ya cousin lelo comme maman pasteur passer na wana beto kundangwa ngana bota bana batata ba kundango te ba koloba ezangai c'est quoi ça yo pendima mema mukumba na yo oh là là ça c'est quoi ça shit pasuki na nga wana bandeko na pokwa boza malamu journée kitoko bye.